Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakinoa esengo ya koyeba ke bozala ka ebele ya kolanda magazine na bino KNB Kinshasa na biso. Détente na vie ya mutu eza très importante. Yango KNB eluka keyeba soki bakinoa bazalaka na habitude ya ko se détendre. Là où il y a de concerts, peut-être dans des bars, les places n'est pas pour se détendre. Bar, la place Moro, mais la moi Masanga, pour se détendre. Nazara détente na mi yali na ngali sami détente na hôtel na tala mi TV détente na hôtel la TV surtout ba documentaire mi na landa ba match à Porto ya Espagne ya Angleterre na ba foot pe biso be na landa pe mi nga détente sanga na préféraka kokende na ba ferme na ke tala nga zamba ko vivre na nature et en plus na nager na nga pe na mai na bimina yozonga nga koto parce que koto tozala un peu trop confiné kuna toza un espace vert tout ça na za ko se détendre avec la nature. Bon mimi naza toujours na mouvement na travail si on a na travail naza mec à l'aise naza na sing si on a ça musala mais si on a na eloko te en tout cas journal il peut toujours m'appeler ngai détente nga plus ekendaka na ba canal plus côté la émission politique documentaire et émission à science. Donc dans cette manière on a se détendre Dakar côté jeu et à PlayStation. Je préfère plus qu'aux améliés ou aider à réfléchir même dans la distraction mais à réfléchir. Bar oui mais pas côté dans l'endroit où maquiller les amis. Bolandi bakino ndenge ba réagir pour na likambo o ya détente biso na KNB to ko lobaka ke détente yana o mabete mais faut ko yeba ndenge nini okoki ko se détendre et place nini okoko lexa détente na yo kin et l'équipe partout. Ba maman mingi balatisaka bana na bango ba pampers kasi ebele bayebaka te ton nini bakoki kolongola mwana na nzoto nzoka nde tango ezo umelezo causer ba mycose ebele na nzoto ya mwana. Angalika pampers o ba mama ba tia bana baza ba mama mo négligente pour ceux qui oza moi no bébé mais so oti ko tie pampers elaxarate ke moi no asubi po ebebisa nini ebimati libande laxara lango te mais il faut ba mama bazala mayele ke asalata inerdita atali mwana atali mwana soka subito asumbi balongoli te bebisa bango ekomisa bango rouge ebebisa bango bambuma eza malamu te il faut ko servir à mwana mais za pelo moko faut ko za na limite osala lango ya eza te ke er muso futa ka mwana pompex er muso eza ba sala biso ba couche olati mwana couche après ça ozui osukoli lelo to komi kolasa bana ba pompex pas to mwende ba oteka omi na magasin. Et puis, nous avons utilisé comme pampers. On a dit que moi, on a pampers, pourquoi? Moi, normalement, moi, je suis propre. Et bon, il faut aller moi, tout le temps. Atala moi, na casa njoto na fika na salité à l'ongoli. Et ça que yo mama otika moi bana tongo tipo kwa wana eza malamu te za kopesa moi malade. On a na monique pampers eza no eloko salité eza bien ezo batela mpona kolongola mwana kotika e mpona salité eza emona la te mais normalement so kolongoli mwana pampers ebongi opase yango opase pampers wana au gardant bien olongoli ça a été bien après okamati obumbi yango obaki na poubelle. Bolandi ba maman ndenge ba réagir na micro ya KNB biso na KNB to kolobaka kake
kolatisa mwana Pampex eza nango mabe te faut kotala Pampex nini kolatisa ye po pese maladie te koyeba pe place nini kobwaka ngo après utilisation nango Kin eleki partout. Nabongwe sala ya lelo, docteur Messia, gynécologue, obstétricien, a expliqué les symptômes du cancer de sein. Bon, ça va détailler dans l'élément. Libele pe belaka cancer net ba organe nyonso ya nzoto belaka cancer. Bon, eza mbuma ebimaka na libele. L'examen mutu kolakisa ke no mbuma oyo eza ya cancer, mbuma oyo eza ya adenofibrome, mbuma oyo eza ya kyste. Cancer sikoyo nyonso na ebandeli ezalaka ndenge moko. Bokoyoka mbuma na libele. Soko yoki mbuma na libele oyo eza mbuma oyo te bamelisaka parce que basi yo bakoli ba bamelisa bakoyoka mbuma moko pe ya munene ezaka na libele. Mais oyo ya maladie ezaka mbuma moko eza un peu particulier. Eloka liboso to senga la population ezaka basi nyonso oyo bakomi na âge ya procréation oyo babimi mabele nako salaka oyo tobengi na français autopalpation. Il faut pas mifinaka libele bango moko na tongo. Soka zo sukola ou bien na poko do sukola à 8 ans ya kufina libele cadran mobimba, c'est-à-dire libele nyonso fofina soki ezana eloko te d'accord. Mais soko yoki ke mbumezali eloko liboso komona munganga ya mibale pasi amabele mususu donc moi ça zoyoka pasi oyoki pasi na kata libele peut-être mbume bimina nteme komo yoka pasi soko yoki pasi ndenge wana il faut mona munganga eloko tuzo regretter zanine basi akoyoka mbuma na libele abandi kotambolaka par-ci par-là kochaka ba makasa puis pota yo kosalema poso libele changer couleur nde ayeli biso na hôpital wana maladie si epusani. Or soki oye na ebandeli toyoki biso moko to longoli mbuma ana tosali yango analyse soki eza par les 3 catégories ya bambuma wana wuto tanga tout à l'heure eke kwe ya cancer traitement nango ezali to kopesa yo traitement pe évolution eza malamu. Non, allaitement ou bien scission déglutition kofiba libele. Ça n'a rien à voir na pour ma cancer. Au contraire, ceux qui mobile azofiba libele ya moi si tango nyonso libele ko bimisa mai. Et se comporter comme si moi si azo melisa. Moi si moi azo melisa ba règle za la gâté. Ko sucer, c'est ça le grand problème, il faut ezalater même si c'est son mari, donc il faut ezala modérer, ezala fréquenter. Ça n'a rien à voir avec prévention, il y a cancer, ça n'a rien à voir. Rédaction ya KNB tunaki bakinois soki kobenga mutu yaya eza signe ya respect toté. Boza ba réponse ya bakinois na élément on. Kobenga mutu yaya nde lakisi ke mutazo respecter yo. Tout comme pe ba kobenga yo yaya me ba respecter yo te. Tout comme pe ba kobenga yo yaya te me mutu wana zo respecter yo. Na moni eza vraiment kobenga mutu yaya eza signe ya respect kaka te. Mutu musu akoli bien, ayebi ko respecter mutu. Mais mutu musu akoli bien te, donc eza ndenge na ye. Donc eza comportement na ye kaka koli nango éducation base, eza likambo base. Famille akoleli, quartier akoleli. Kobenga mutu yaya eza parmi ba signe ba critères à respect. Ona mutako ezala ma mukolo na ala mukolo na yo disons. Bon, obenge na kombote, obenge yaya. Bon, les d'autres fois sur ba yaya mais à respecter mutu anati. Mais ils a pas un critère à signe respect. Pour nous respecter mutarate obenge yaya, mais ils a pas un signe respect de faut respecter ce que ça mukolo na yo faut obenge yaya. Pendant mukolo oeba davas da aza mukolo azaleki. Il faut respecter mukolo na nyonso. Ouais, ben qui a un colonel, bien sûr, faut bien aller. Ils ont bien sûr à la boum. Baton, on a bangwa, tout qui est ni. Le roi a un respect à mon nyos. Mon nyos c'est à moi, mon colo, maman, coco. Respecter wa benga baya, baton na benga baya, bateau qui on a mon qui bala niveau nangat, au moins qui bazane mon colo nangai. Et t'as gagné benga na combo et simba, t'as gagné mesanate. Il faut respecter, il faut bien aller.
bandeko batali ya KNB bouti kolanda bakinois ndenge ba réagir par rapport ya sujet na biso ya mokwalelo soki kobenga mutu yaya ezali synonyme ya respect kasi biso na KNB tokoloba que kobenga mutu yaya ezali ngo synonyme ya respecter esenge na yo nde mutu oyeba kaka ko respecter mutu soki azali mukolo na yo Kinshasa eleki partout. Rubrique na bino bokraka ya selfie kanga photo seka mukepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB suka bakinois baleli artiste musicienne Marie Misamo oyo asala ba œuvre ebele na mboka Congo pe ya malonga balobi lisusu nzambe ayamba molimo na ye na kimia. Sœur Marie Misamo, paix à ton âme. Kotala ndenga kumisaka nzambe ndenga memake na badoration na ye na makambo na salaka doke omoniki ba souvenir ya malamu katoza na ngwango wana po a part Sœur Misa par Marie Misamu to to sous Sœur Musuto yemba lokola ye na moment lokola ya zate donc lokwa wana so passe makasi nzembo na sepela no makasi yemba bomo inanga esimba minaye bomo wana nzembo wana mingi omoniki na sepela no makasi chaque bineza ya makasi trop pour on a pena za ki sermon boye ebana ki trona na mboka oyo toyebi yende na masula ko yemba lo toyebi te mutu mususu ko bima lokola ina caché na ye soka ko zala na mboka oyo donc ezo sa biso passe pena trop moi mingi na bandeko na biso batikali ba yemba rappel lisusu lokola ningi basela nzambe mais passe ezaka trop toyebi te nini tokoloba tovandika tolali tolamuki boye lema makasi ya mosala na nzambe alali kaka boye donc toyebi te eza nini nzambe kotazali abatele po aza mosala na asaleli trop na mboka oyo salelanga bikamwa ye nzambe salelanga bikamwa ye yawe noki nakokufa ye nazalaki na prison ye nautaki na baambiance ye donc babiloko wana kaka yemba wana toyebi ayembaka kitoko donc toyoki ondo biso nyonso ezala bana bamama biso toregrete makasi kaka basouvenir ebele apart banzembo donc namona ye kaka donc azala bien gentil nasepelaka na nzembo boseka ngai te mpo naza na bibilia na maboko bisika nyonso nakoki nkombo ya nzambe na monoko na ngai esalelaka pasi bon merci kaka topesa nzambe azwye na kimia ezosala biso motema pasi meme ngai ti sikoyo nazosepela mpenza te donc malgré ezaka liwa me tokanga mutu ndoki te me toza mpena na mawa makasi koleka pamba te Marie Misambo azali moko ya kati ya musicien chrétienne oyo asalaka un plus na kati ya République démocratique du Congo mpe naza na souvenir moko ya nzembo oyo nayembaka moto na ngonga na ye alate kuke na motema na nga seloli ya foti ye moko kamara donc nzembo wana nde esalanga plaisir makasi donc pona wana na sepeli mingi likambo te liwa eza liwa toyaki mabele tozonga na mabele. D'abord aza chanteuse monde alinga makasi bien que o bato baloba mingi pona ye mais o apesa biso comme message na peuple na population ezaki bonzambe. Donc j'ai été très choquée. Nakokata lobelo mon côté quand j'ai appris liwa na ye donc ça m'a tellement choquée. Mais que dur, nakumseka nzambe parce que ezanzia na biso nyonso. Koseka ngai te po naza na bibilia na maboko esika nyonso nakoleka kombo ya Yesu na monoko na ngai yo ngai yo nazali reconnaissante makambo asalelanga ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisinga yo esika nazalaki ya liwa ya bimisinga yo mikolo na ngai ya kovivre komaki nde ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe. Oui, santé ça bien par la grâce de Dieu yango kaizo monana.
Na vie, il faut que solingo sauter bien, il faut zonga sima, ou réfléchir. Puisque ce que zo kendeka kendela et quelque part koko dinda li boulot ou koko embrasser babilo mususu oyo. Donc en fait, na vie, il faut qu'on réfléchir et na vie, il faut qu'on s'engagne mais beaucoup plus sagesse. Maman Marie Misamo, na mi bengi maman pourquoi? Maman Marie Misamo tango azalaki abanda ki carrière na ye na Seigneur azagita msunde mususu et na pusani muke na kominde mususu et pour le moment kominde mususu et puis au moment où ezo ya lisusu nzamba zo memanga na lolengo ya ye non na sala misala kuto belé koleka na modéliste naza styliste et naza na actrice pardon et naza musicienne naza chrétienne donc pour na oloba naza pe maman na kati na ndako. Donc responsable. Il est que le bateau qui charge est belé puisque je portais ça avant tout. Donc avant, on a déjà que ça exerçait déjà ma rôle au Nyonso. Na sala les habits neufs du gouverneur déjà na sala et là les localités bah au monde on a Caleb mais na sala déjà ba théâtre banda kala ba film déjà kala pour dire que ezaka ba branche oezobi makati nanga mais ba vacances awa na ba fin de l'année oyo et ba moment stratégique bon moi na biso to robeta to za ba production mais bon moi na toujours to le la télévision pour na ko annoncer bino ba production to za nango to za ba production bele to beta biso na église mais to za pe na komi mama na komi mukolo ça veut dire na tant sous makele pa pambate parents nangai mais là à la vivante na nzambe nangai na comme préféré bongo tant on a za ko apparaître le boson na ba nzambe ko beta par exemple les concerts ba nzambe ba za la béni nzambe tika bilembo ndelo konde yango ya to komi nango so nzambe tindinga binanga so marikendo sunga peuple nzambe po aninte naza nanga esclave banda bomwana nanga na yibeka nzambe wana na kanga makana nzambe wana e na yibisaka nzambe okomsanga kaka tina okoma mpaka boye kwa mutu mwa yemba nzambe yibinga bomwana donc pour dire que bomwana nzambe yibangai eliko lakisa ke aza obligé atambusanga ngape nazo obligé na kima ete poto saline parcours rebelé. Je présente mes condoléances na famille ya Wenge en général et particulièrement Wenge BCBG na liwa ya ndeko na biso yo baja liwa ya ndeko na biso vraiment nzamba consoler bango puisque azaki chef à sécurité et akufika aboye nzambe penza consoler famille na ye a consoler JB a consoler bato nyonso surtout ou ba perdre ou ba yebaki voilà ngande ko na mino sœur Marie Misamo papa ngaye yondo yebi motema nangai pona yo yondo yebi bapasi namona pona yo Yesu saison sèche zalaka pe saison déplouillée tanga moya zalaka pe tanga butu ezalio mwasi na mobalio likolo mpe na seo mabena malamu nzambe pe satan ebale pe mokili yo mozui pe mobola ye mokuse pe molai yo monene pe mokeo yaya peleki yango babengi yango la loi de la nature o mama salelanga bika mwa yawe nalingi na bika nalingi na bika o nalingi na bika nandimela nzamba badefi belela ye azoyoka yo nganga makazi asala bikamwe nalingi namona lobokwe voilà silence KNB et l'équipe partout ngamna lobi KNB Kinshasa et l'équipe partout. Sœur Marie Misamo. Merci Kinshasa na ndenge bozalaki ebele ya kolanda magazine na bino oyo vos préférats KNB Kin et l'équipe partout. Ale kumanga motema moto yaya